mbote na bino baye bozola na biso bisika nyonso na mboka bapaya na etanda oye Zwami bongo. Merci pour na bino na ndenge boyambi biso Dias Congo na Kinshasa. Ete lelo ete to sengeli to beta masolo na kati émission oyo lolaka ya politique. Oyo ezali bongo émission bongo ya Dias Congo oyo memelaka bino bo solo pona kotalisa bino ma nyonso za koleka na kati ya mboka RDC. Na yango lokola ezali mosala oyo topona lelo tozali bongo na kati ya cabinet oyo kamami bongo na ndeko ya mwana mboka Jean-Claude Vwemba azali bongo mokambi ya parti oyo MPCR et etali vraiment na kati oyo mboka RDC. Kasi lelo masoloni ntoko beta boyebi ete RDC mboka na biso makambo ezeli ebele ya koloba kasi lelo toko pona mwa moke pona tomeka mwa ko solola na invité na biso bongo azali directeur ya cabinet politique ya MPCR oyo kamami bongo na Jean-Claude Vwemba azali bongo awa na biso to monaki ete projet de loi ekenaki bongo epa ya Sénat kotisaki yango na bongo na commission politique administrative et juridique oyo ezali bongo PAJ kasi bongo mbela oyo Senko abwakaki ete bangonga elele na bisika nyonso na kati ya Kinshasa jeudi nyonso tu pe élection ekozala te Kabila akokende te kasi mwana mboka azali awa na biso nde tokoloba na ye boye malamu na kati ya émission na bino lolaka ya politique. Voilà tozongi bongo na kati ya plateau awa toko présenter bino mwana mboka Gabe Muke mbote ndeko pati mwana mboka Gabe Muke omeka mwa ta koyebisa biso parce que tomonaki awa nungu ekotaki makasi na oyo etali projet de loi électorale oyo créaki désordre na kati ya politiki ezo kendaki na assemblée ete ezalaki malamu te bazongisi yango na Sénat kasi ekoti lisusu oyo ezali bongo na commission politique administrative et juridique nde moto azali kotala makambo yango ya projet de loi électorale kasi mwa esika moko bakangami na mwa biloko misato tina nango ezali pena nini? Merci mwana mboka ndeko pati na makambo matali projet de loi électorale kino tango oyo tozoko mituna kino tango nini loi ya Congo ekozala taillé toujours sur mesure. Tomona ki na 2015 toujours projet ya loi électorale esopa ki makila ya bana Congo. Yango ezali esengo ya bato bazali kokamba biso tango nyonso ko proposer makambo o ezali mabe o bango bayebi ke peuple congolais ko sepela nango te na esengo na bango akotangisa makila ya bana Congo to lolenge nini. Na oyo elekaki ezalaki likambu ya recensement. Peuple aboyaki, peuple congolais bimaki na balabala, kino peuple ayaki ko arracher victoire. Tozalaki na projet oyo ndimamaki epai na bato, kaka ezalaki likambu ya article moko oyo lobaki makambu ya recensement nde epozaki problème. Mais yambala oyo majorité présidentielle na ba officine na bango bakutani basali lisusu oyo ezali ya mabe koleka oyo epesamaki mbaleleki. Problématique ya loi oyo ezali premièrement likambu ya sei. Nini oyo tozolobela likambu etali sei? Balingi kolobake yambo ete oleka isengeli yo ozala na sei o balobi ya 3% bisika musu ba proposer ya 5% kwa ke ba négociation ezokende po bazongisa sei na 1%. Elingi koloba boy. Lelo ndeko pati lokola na Assemblée nationale toza na 500 députés. Ce qui balobi sei ya 1%, c'est que 500 divisé par 100 pour nous cause 1% ezopesa biso 5 députés. Donc parti politique nyonso oyo na etendo ya Congo Mobimba bobimisi moins de 5 députés ba siège na bino nyonso eza annulé. Nzoka eza eloko oyo batu bakoki kondimate. Pourquoi? Parce que loi ya Congo ezoko admettre que batu nyonso te baza obligé bazala ba membre ya parti politique. Eza na ba misusu oyo pe bazali ba indépendant.
et sengeli to pesa bango pe pouvoir ya ko postuler to ya ko sala politique na ndenge bango bazali kolingela yango o ezomonisa que seni gouvernement bango nyonso bazo travailler na service ya monsieur Kabila. Et ce qui est encore mauvais c'est quoi? Kaka bango moko ba ministre oyo bayebaki ko discuter loi électorale na kati ya conseil des ministres. Pambate na procédure ezake yambo loi wana e na parlement basalaki conseil des ministres ba discuter loi wana. Kasi kaka ba ministre ba bimise libiso masolo. Ete loi oyo bango ba discutaki yango te ba meme libiso. Olingi kolobake voix ya batu nyonso ba discuter bandimi makambo mosusu oyo pe ba yeli biso ko imposer biso ezali pe makambo mosusu oyo toyebite euti wapi. Loi électorale faut uta na gouvernement est proposé oyo ezali projet na yango kasi oyo tozali komona kezali oyo euti na bofisini ya pouvoir yango ezali ko créer problème et kolongwa na wana toye na deuxième aspect likambo oyo balobi ya vote électronique. Boyango. Pardon? Boyango. Mais to kondima yango lo lenge nini parce que makambo oyo ezali clarté. Balengi ba moderniser makambo. Ko moderniser lelo Congo eloko liboso o biso to kobanda ko moderniser. Est-ce que ezali likambo ya vote électronique? Peuple congolais zananzala. Peuple congolais zokufa. Pourquoi toluki ko moderniser te pona ko réduire to ya mortalité? Biso tozo luka ko moderniser kaka na matière élection parce que toza na profit. Et nous nous posons la question, jusqu'à quand la loi de ces pays continuera-t-elle à être taillée sur mesure au profit d'un groupe d'individus? Makambo teli vote électronique, tomoni ata komikili ya poto, basusu bazali kobo yango. Bango moko bazolo bakezali na fraude mingi. Puisque système électronique, ezali système o eza manipulé. Machine azosala oyo mutu atindi ya sala. Yo kana pe ce exemple. Tango to lobela programmation na informatique parce que biloko eza biloko eza programmé pa ina bato. Nous sommes capables de faire en sorte que candidat numéro 1, candidat numéro 2 tina candidat numéro 5, ceux qui te montrent que candidat opposition à sa candidat numéro 3, to lobake to programmé en sorte que ba voignon sur candidat numéro 3 la moitié nangwe kendaka candidat numéro 5 o asa ya majorité. Possibilité wana ezali. Et oyo bango basali na machine wana nani ayebi yango. Yango to lobi to sala vote manuel lolenge to sala ki ambaleleki. Mutu nyonso ya voter ba témoin bazali moto na moto azotala nini ezali ko salama. Puisqu'avec les votes électroniques, est-ce que ba témoin na biso ba koza a mesure à contrôler? Mutu o ayebi informatique te. Ato tie liboso ya ordinateur. Yozo sala makambo na ako comprendre nini. To kende na nzela o bato nyonso bayebi o ezali vote manuel. Yango problématique ya vote électronique. Moi nungu esalamaki mwa makasi elobamaki mpe tozali komituna ete mpona nini bandeko ya majorité bango bayekami kaka na projet de loi wana balingi kaka yango nde ezala pe ezali pe na sénateur moko alobaki ete bapesaki bango mwa mosolo po bandima ko voter ba voter loi wana projet de loi wana bino boyebi yango. Mais papa ya kokamwa na mboka oyo ezali lisusu te. Lolenge o mboka na biso ezotambusama eza lolenge oyo totikala komona te wuta indépendance. Et pour peuple congolais a commis lisusu victime ya néocolonialisme oyo toboya kauta tango nakala. Yango mese Kabila azali kozongisela biso. Pombate tomoni ba journaux nyonso komi pe dénoncer makambo oyo. Ke bandeko bazwaki $2500 fo babakisela bango mususu kaka pona kolekisa vote oyo. Loi oyo. Mais ezali likambo ya pasi soki lelo na Libye bazali koteka moto na $400. Lelo na Congo bazali koteka mboka na $2500. Yango loko eza pasi. Et pe lisusu batu oyo peuple congolais a votaki po bakende ko garantir ba droit na ye. Et ce sont les mêmes personnes, les loba sacrifié peuple congolais, baboseni que peuple congolais zokufanzala, baboseni que peuple congolais zali konyokoma, et tes souffrances oyo tokomi nango lelo, eza souffrance oyo nanu to vivate na mboka oyo.
lelo ndeko pati ndengo zo tambula na ba micro na yo kende na croisement avenue Willery hôpital vanda wana ta 2 heures du temps 3 heures du temps tala bibembe boni ezokota na hôpital à mama yemo pe bibembe boni ezobima na hôpital à mama yemo et par là oko comprendre esika nini mboka oyo ekomi et mikolo eleki bauti ko programmer RDC deuxième pays na monde oyo ezali koteka bakisi ya mabe tozali kokende wapi baleki wapi OCC mais OCC te yebite papa mon président national honorable Jean-Claude Vwemba abunda kia wa mikoleleki na bambulo elekaki pona makambu ya loso mabe oyo Congo Futur ekotisaki awa ba makambu ya loso o ezala bakonzi ezala OCC batu nyonso bandima makake loso wana eza malamu kaka moto moko oyo azalaki un contre plus c'était mon président que je salue en passant l'honorable Jean-Claude Vwemba tomitu na mosala ya OCC zawapi bakonzi bazawapi et pire encore bauti ko programmer selon l'indice de développement humain Congo 183e pays le plus pauvre après la Gambie ata komboka Gambie akomi liboso na biso et tolongwe wana le 19 novembre oye uti koleka bauti ko fêter na monde entier journée mondiale ya ba toilette et baye kolobake près de 4 milliards 500 plutôt il y a population monde bazan accès na ba toilette à malungate sur 7 milliards et quelques surtout RDC nde ba déclaré TV5 à lobby que na RDC 70 à 80% il y a population azan a accès na ba toilette o eza hygiénique o ezo répondre na ba norme papa to mituna niveau ya bobola o mboka na biso komi nango e wuti wapi kasi na nyonso oyo ba député nde bateki mboka na $2500 ba député à majorité je souligne bien nde bateki mboka na $2500 eza likambo ya pasi yango tozo benga peuple congolais afongola misu pona lobby ya Congo na nyonso wana tobeta mwa masolo o etali bongo makambo ya élection ya solo que machine à vote bo telemeli yango bo lobi pa mate que machine wana électronique wana et ko luka ba meka ko frauder pour na ko pesa ba voye pa ya to éviter ce qui peka nde ko kabila nde muta ko le ko continuer to pe azali pe na dauphin o yenda ko remplacer ye kasi to bete mo masolo etali bongo élection mona mboka gabe moke to ebite MPC abido pe boloba pe nanu boko chapeka boko loba boko tomboka kasi to ebite bino bolingi élection to pe bolingi transition mende kopati mboka Congo eza mboka munene o ezali na mibeko na yango ndenge tozo sola na yo na maboko nanga naza na constitution ya mboka oyo bato nyonso esengeli batosa yoka na ebisa yo wuta tobandi RDC ezwi indépendance na yango constitution na biso lelo ezali koyeba ke wuta indépendance kino lelo mboka ezokende na ba crise ba makambo ebele ba mécanisme nyonso esalamaki pona kobimisa mboka na crise kasi esimbaki te na boye ba dirigeant ya classe politique ya société civile pe nyonso ba kotaki elongo na Sun City pour te mettre sur pied constitution oyo pour na koluka ba mécanisme par quel moyen to koki kobimisa mboka nesika ya mabepe ya pasi o ezali kasi ya pasi ezali ke kaka constitution o tango salamaki opposition tolobaki to kende boyete kasi majorité balobaki opposition lingi mboka te to kende tolobaki ke loi oyo taillé sur mesure kasi na mwa tango moke kaka bango oyo bachaki pression ke constitution eza malamu bakomi na posa ya komodifier et eza malamu to continuer to komi na 2016 constitution est fixé des mandats pour ndeko Joseph Kabila et lobi ke ndeko Kabila akoki kokende au-delà ya 2 mandats kasi lelo tozomona ndeko Kabila mandat na yesili abandi koluka ba mindondo tokei na accord to sali accord to respecter accord 2017 to organiser élection mais oyo za
ko sepelisa peuple congolais tezanini. Peuple congolais a moniqué mandat ndeko Kabila soukaki mbuleleki. Abaki se liembula moko. Ata ko ya violé accord. A respecter le côté. A kei nango na mbilinga mbilinga. Peuple ndimi. Kasito koma na suka ya mbula o makambu nyonso esila. Lelo tomoni ndeko Corneille Nanga abimiseli biso calendrier électoral. Mais calendrier électoral oyo ezo violé mboka mibeko ya mboka. Et violé constitution peut est violé accord obiso to signaki. Ndeko Corneille Nanga toyebite amikomisi maître de la loi tonani na yebite mboka nini oyo un seul individu akoki koya a modifier constitution na ndenge na ye a modifier mibeko na ndenge na ye. Corneille Nanga nous oblige ya kokende élection na 2018 na mois de décembre. Yango a connaît pas demande de hémorroïde et le dimné. Oh, diabète. Un année avant. Sous réserve. Pourquoi on te pose à cas yo moko? Expliquez mon ninga faisant un problème na couple. Expliquez maman. C'est logo ils ont mis sa biso na couple yango yo. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Nzoka ndeko Kabila souka na ye ezalina le 31 décembre. Et après le 31 décembre tozolo baboyi. Mutu mokote ako expliquer na peuple congolais où ezali légalité ou légitimité. PMPCR Toloba Kike Kobanda date le 31 décembre, toko reconnaître Kabila comme étant président ya mboka oyote. Mboka toko kende na vide juridique, pe toko luka lo lenga nini kotambusa mboka. Pour 2018, ndeko Kabila koki kokoba ko diriger mboka oyote. Député a ko diriger na constitution, na accord, tona eloko nini. Ezana et loko moko te to mobeko moko ya mboko yo ezo pesa iki bokonzi po ko bakino na ngonga oyo ndeko Corneille Nanga azali ko imposer biso lokola ya mikomisi maître de la loi ya mboka oyo mwana mboka gabe moke MPC pe bino pe boloba nano kasi bino bolobi ete tokende na ba accord bokende na ba accord ya 31 décembre bo signé le 31 décembre bo signé bakamati ba ekoche la bino bo sengi ete mi premier ministre abima na opposition à rassemblement ba ekoche la bino Bruno Tshibala toyebi pete soki nde azali kaka na IDPS to pete pour ça c'est déjà oya IDPS la ki congrès kasi alobi que président Seni abimisa calendrier électoral parce que bidonde bo tchaki matata pote abimisa yango abite élection et que na 2018 bino bolingaki ete et que na 2017 est-ce que MPCR azalaki penza vraiment prête pour être akene na élection ce que azalaki élection a tchaki en 2017 bon ndeko pati nazoe bisayo en ma qualité il y a directeur il y a bureau politique il y a MPCR azalaki azali pe azalaka prêt pour na kokende élection ata leloyo ceux qui ba bengisi MPCR aza prêt et par preuve na 2015 tango o ba publiaki calendrier oyo etindaki ke ba escroquer biso mbongo o ba yibelaki biso mbongo MPCR a présenté qui ba député provinciaux sur toute l'étendue de la République. Likambo ya enrôlement tangu mutu na mutu akenda ko s'enrôler akomakate ne longi nazali ya tendance boy. Maki ba tutende to mona ki pa misusu na TV. To boya ki ko sala ba carnaval to lobaki mutu na mutu en s'enrôler ndenge ya sepeli ko s'enrôler. Wane zalaki obiso to arrêtaki na MPCR. To zalaki na tinate ya ko sala o bato mususu basalaki puisque biso toza otolandaka batute tozali parti politique d'avant-garde
Otokoki Kolanda Kaba initiative à Batomosusu te. MPCR a s'enrôlé sur toute l'étendue de la République, puis MPCR a prêt pour Namaponami. Tozo Senga, Tosenga Kinaseni, a publié calendrier à la biso élection Nambula Oyo. Toza prêt Namakambonyoso. Mais il n'y a pas ces années. Il n'y a pas ces années. Tango Tozo Mona Makambo Oyo. Ndengo lobi que non, Premier ministre Aouti na rassemblement Makambo Ebele. Ah, tu éviter rassemblement Ewapi. Parce que rassemblement Zali Kaka Moko o Salamaki Nandingisa. Il y a président Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. MPCR, président, il y a MPCR Jean-Claude Vwemba. MPCR a bandi rassemblement, Zali cofondateur, il y a rassemblement. Na Genval, Tozala ke Longo. Mais tango oyo batu babimisi ba rassemblement na bango. Tu es que majorité présidentielle, bazali champion. Baza championne na dédoublement ba parti politique. Okoy kotanga tamwa ba rassemblement ngo ya majorité oyo ya salaki. Toza okabala mboka basosola. Toza na pose ya kotanga ba kombo na bangote. Kasi Congolais, peuple congolais, nyoso, a yebi que majorité présidentielle, base de dédoubler ba parti, mingi ya opposition. Et lelo, yango likambo komi ko luka problème namboka, moi namboka Corneille Nanga, a komi ko justifié avec moi namboka Chibala, que ceux qui bazo ça la système o yasei, et zapombate, ba parti politique et lekebele. Mais tomi tuna, ba parti politique o lekebele, ba nani baza na pouvoir. Ministère intérieur est géré par Yaba Nani. Ba Nani o ba bote libiso na mboka oyo ba parti politique lokola mayebo ezanga ba signification a b b b b b c c c c c p p p ba Nani ba bote libiso ba parti oyo. Position pesali est belé. Yango zola kisake majorité ba gérer mboka oyo mabe. Et sikoyo mutambu na bango bandi ko kanga bango moko. Bazali koluka par quel moyen kokima yango tika na ebisa yo mwana mboka Bruno Chibala oyo azalaki nommé aponama kepa ya monsieur Joseph Kabila aponama ki na lolenge na bango jusqu'à la preuve du contraire rassemblement eyebi makambo oyo te. Pourquoi? Parce que Bruno Chibala auti na parti politique IDPS na kati ya rassemblement abandaki ko siéger na kombo ya IDPS. IDPS bango moko ba reconnaître que azana bango lisusu elongo te rassemblement pe ayebi lisusu te tango lelo ndeko Kabila tiye premier ministre azaya rassemblement azaya opposition to yebi ke accord ezalaki violé et lelo oyo tango tozo kende na makambo etali élection esengeli tozala sérieux yo kana ebiso ndeko oyebi avec le maréchal Mobutu et komaki na ngonga kota la dernière lettre ya maréchal Mobutu et pas ya président ya France moninga na ye alobi ke na ngonga oyo naza lisusu na bokonzi ya kovanda te makambo ekomi mobulu nazokoka susu te na moni ke nazotika ki bokonzi et pas ya ba ya ndeko Laurent Désiré Kabila paix à son âme. Kasi na tango wane komaki trop tard ndeko Mobutu soki akanisaka bien avant o ekokaki koyela ye alingai ko diriger mboko ndenga diriger la kiangote mais lelo tozoloba ke quoi que berere salamaki lelo mboke komo kende na dictature ya mibale yango oyo ngai oyo na lobaka tango nyonso le maréchal Mobutu était un dictateur mal compris et un dictateur qui aimait bien son pays. Le maréchal Mobutu nous faisait chanter Zaïrois dans la paix, retrouvé. Et le pays était dans la paix. Mais aujourd'hui là, nous avons les gens qui se disent démocrates, mais au bazo me mabiso na dérive dictatoriale. Nzokande na kati na bango démocratie zate kasi zalinde dictature. Elingi koloba nini? Elingi koloba malamu ezali kozala na dictateur. Oyo alobi ke nga naza na nga dictateur. Que kozala na moto o azoko sabino kaza démocrate kasa alati poso ya meme nzo kaza nkoina kati le lombo ke komi kokena dictature muto ko justifier continuité à pouvoir ya monsieur Kabila na fin année oyo na yebite soka ko justifier ngo sur base ya quelle loi
nayebi te base juridique nini ezotinda ndeko Kabila akoba ko diriger mboka oyo. Yango tozali koloba ke peuple congolais to fongola misu, tozali ko benga peuple congolais d'abord na marche ya lobby le 19, tozala elongo poto benga na ndeko Kabila. MPC bino boza batamakele koloba mingi bolinka ka to benga na Kabila kasi mona mboka gabe moke to meka moko solola kasi pomba te MPC comme bongo na honorable Vwemba to bien vraiment na tango molayi ebele azalaki bina pe kosala pe na politique ya Mobutu na tango pe moi kala ye ayebi moi makamango moi mingi mais kasi na lolenge obozali ko kende o bayi opposition to MPC bande komisusu bo sali ba marche boni awa na Kinshasa oyo Kabila atikali ko lungwati likambo ezali na mboka na biso eza facilité ya kolongwa directement na dictature pour boleka na démocratie. Il faut qu'il y ait toujours un moment, il y a ba turbulence, il y a bitumba, pe makamba lolenge oyo. À travers ba marche, ba meeting, nde tolonga ki piège oyo bango batiaki liboso peuple congolais que avant toutefois, tokende une élection, il faut recensement et salam. À travers l'activité et opposition, pe ya MPCR. Toye kota la likambo oyo lelo soki bandimi atako kobimisela biso calendrier au bidon. Otozo bengen calendrier bidon, un calendrier fadistidique, un calendrier fabulé. Oyo nanga oti kobimisa, soki lelo to komi atako en étape oyo, eza parce que opposition to bundi mingi. To uti mosika. Soki eza ne loko moko onde ko Kabila zaki na posa koyoka te, ezalaki ke calendrier ebima. Mais loko la pression leki makasi, atako babimisi yango tosi mobe côté. Kasi babimisi quand même parce que opposition ezali kosala mosala. Soki opposition bandeki kosala mosala te na yebisio ke ti lelo oyo ata calendrier oyo tolingi koyoka lisolo na ngote na mboka oyo. Elingi koloba ke tozaka kana maloba te tozali kosala mosala oyo sunga peuple congolais. Sinon nde touti musika na bitumba oyo tozalaki na ba révision constitutionnelle. Oui, ngaki ko komisa ndeko Kabila roi ya Congo. Ba modifier constitution, élection et salama lisusu te ndeko Kabila tikala na ye libela na libela. Kasi soki lelo tozali ko kende ti na lolenge oyo na alire auto komi nango, c'est parce que opposition azali ko bunda makasi à côté ya peuple congolais. Yango tozo benga peuple congolais akoba puisque to komi na tango oyo peuple sengela récupérer pouvoir. Peuple a comprendre que moto oyo peuple peut qui pouvoir à gérer mboka malamu te. Ndeko, niveau souffrance commis, tozo souligner en nuit et jour et leki. Boni ya ba société na mboka au chômage eza makasi, kasi ba société zoko ba kokangama. Tozalaki na orgaman, biso bana mike, tobotami na noté orgaman azalaki na mboka oyo. Kasi bambule leki, orgaman akoki suko vanda na Congo te akangi. Tozalaki na BAT yambo même biso tobotama kasi BAT na mboka oyo akoki lisusu te akangi sasa ipi na zoloba na yo société esalaka Nestlé alobi que bientôt la zosa nini azali kokanga puisque ça ne va pas société yo Bralima auti kokanga basikirsal na ye mosusu oya boma pe oya Kisangani. Société tozana ango Léon à son frère, Léon à son frère, a commis na posa lisusa kokanga bikuke nayi. Tozo mema peuple congolais wapi. Nyonso o tozo sa nini, tozo bakisa kaka to ya chômage. Poto koma na peuple congolais pa wapi. Ba opposition MPCR le lobo ko baketo ki na élection Kabila pas l'on a pouvoir. Est-ce que Bino possible pour préparer candidat na Bino Oyo, Bino Nyos Boko Cha Mis Boko le bate, Yende Soka de Kinde Toko Cha moi Mosapi pour te akoma président Namboka Congo pour les alliés faciliter hein moi Namboka Gabe Moke a Boko le Bakara qui Ndeko Kabila akende. Pour na MPCR les alliés ko soutenir en première lieu candidature
ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Tika to lobela yango lelo. Tozali prêt ata lelo babenga maponomi ndenge to lobaki batia élection na suka ya mbula oyo na botosi ya accord. Tozalaki prêt pe tozana candidat. Kasi majorité nde azokokate parce que bazana candidaté. MPCR tozalaki tozali pe tozali prêt ya ko aligner ba candidat na bechelon nyonso même na présidentielle toza prêt. Ezali kamba kozela te soki bazobanga biso te batia élection tokende na élection yango wana lokola balingi ko organiser élection te na MPCR tozo soutenir tokende na transition sans Monsieur Kabila elingi koloba nini peuple pesa ki ebokonzi amoni kasali nango lokote abomi mboka akoki kotambusa mboka malamu te peuple a récupéré ki bokonzi na ye po apesa yango pe ya moto oye akolinga oya komona kakoki kotambusa mboka malamu sasa ipi tomona ki Seneko abwaka kimbela le biete bangonga ele na l'église nyonso catholique pe mona mboka nyonso abeta siffler abeta mufiniku bino MPCR bondimi lo laka wana to bozali pe kontongo parce que bayi mususu ya ngambo ya majorité ba le biete ba porter plainte na Senko ba sango pambate bango esengeli bazala obe na makambo o etali ecclesia kasi ba kota na makambo ya politique te Senko bazali basango bazali basali na Nzambe mosali na Nzambe o ya solo akoki kondimate bo banda ko bomela ye peuple bo banda ko nyokola population na ye o yazali côté ya butu moi akoba ko soutenir mabe lokola église Senko batelemeli likambo o ba monike eza malamu te o ezali mabe yango basengi bana nyonso ya Congo tobeta ngonga chaque jeudi na 21h MPCR tozali ko soutenir mbela wana pe MPCR apesa kindingisa na ba membre na yesika nyonso o bazali ete babeta ngonga MPCR toza elongo pe MPCR tozo benga peuple congolais lobby le 19 biso nyonso na balabala poto benga na ndeko Kabila alongwa na mboka oyo tolembi peuple congolais alingi lisusu koyoka kombo wana ti peuple congolais esi alembi komona ndeko Kabila na moto ya mboka yango biso elongo na Senko lokola peuple congolais aza d'accord biso nyonso toza d'accord nyonso o eza na avantage ya peuple congolais MPCR azo soutenir yango oyo nyonso eza na désavantage ya peuple congolais ko nyokola peuple ko boma peuple ndenge lelo majorité ezali ko sala MPCR aza contre yango toza elongo na basango pe to bengi une fois de plus peuple congolais mokolo ya mine ya poso o tozali na 21h juste et si kanyo so peuple ozali beta siffler beta ngonga elongo na basango toko bengana ndeko Kabila yango wana boti koyo kezali bongo mwana mboka Gabemu ke wazali bongo directeur ya cabinet politique qui est kamami bongo na honorable Jean-Claude Vwemba wazali bongo moko ya ba fondateur ya rassemblement na Genval kuna ko atako ba woleli mais kasi ezali nde bongo to sengi ete RDC ezali mboka ya Patrice Emery Lumumba mboka ya ba congolais ebele oyo ba kufika ka pona makambo etali politiki botika RDC ezana kimia botika peuple congolais apona muto oya lingi ozalaki na esika wana balingio le soute Simanzela kende to bengana ki Mobutu bino pe boye bo memi lisusu lenge moko ya Mobutu yango bino pe bana mboka ya poto kuna botelema o noso bokomona longwe kuna to yepona visite macronienne botelemela ye bobengana ye to boy ba exilio na ba yesu na poto kuna bafanda bino bana poto boko tala bango te botelema mbalo yo soki to ko marché awa to ko réclamer loko bino ba congolais boza kuna bino pe botelema mwana mboka Gabemu ke ninyango MPCR akoki kolobela bana mboka ya congolais o bazali na mboka mikili. Merci. Toyebi ke MPCR eza parti politique oyo ebandi nano na diaspora. MPCR ezalaki créé le 27 novembre 1997 na place Trocadéro na Paris. Eza parti oyo ezwi origine na yango na poto. Ba diaspora toza na bino elongo, tozo senga na bino
biso nyonso elongo tobunda pona kokangola mboka oyo tobosani te ke pasi oyo lelo eza na mboka na biso Congo euti epai ya bangunya oyo ezali communauté internationale esika nyonso mwana Congo zali ba diaspora boko bakobunda bisika obino bozali à la mesure du possible bino libanda biso na kati elongo tokolonga kobengana mongunya o lelo alingi bolamu ya Congolais te bino nyonso bosimbana totika ba divergence inutile potolonga etumba oyo yango message na biso epai ya bana ya poto epai ya ba diaspora toyebi ke soki lelo Congolais zali ko vivre mwandambu ezali à cause ya don to ya ba faire social ya bande ko na biso diaspora oyo bona nyonso batinda ka mbongo awa rentrer nyonso soki kufa maladi toyebi ke peuple congolais atika ko dépendre na gouvernement congolais makoma ko dépendre na batu ya poto na ba gouvernement na bango pe na ba aide na bango bana Congo botika biso te toza elongo biso na bino to simba na elongo to bunda to tia ba divergence à côté kino to ko bengana ndeko Kabila. Mbela eyokani bongo yandeko Gabe Moke, merci mingi. Merci na baebine bozali kotala kolanda biso na mboka Brésil Richard Mpeti. Merci bongo na Mimi Lomboto Muyembi na kati ya mboka ya France. Pe na bae nyonso bazali bongo na kati ya Belgique Jean-Marie Lomboto, batu nyonso bazali kolanda biso. Merci pe lisusu na Mokambi Bakambi ya Dias Congo le roi Wabasson bongo pe na deko John Moke bato Bakambi bongo Dias Congo bongo na mboka mikili pe lisusu awa Eric Faka ozali bongo DG ya Dias Congo na Kinshasa Bilili ekamamaki bongo esimamaki na Beni Binzunzu les garçons Boutou ozali boga ya baboga to pesi merci mingi pona Bilili osubo sepe nango ezali neye po yene mutasimbi yango Nyango toko ba bo sepe na mission o bozina makoma koloba bo komela biso numéro ezali wona bo komeli biso bo pesi ba question na ba invité o toko ya mambala sima bo soki bozali bolingi ba invité bo senga toko lokela bino bango pona tozali bongo lolaka na bino pona total sabino to mela bino kaka basango ezala ki bongo émission na bino lolaka ya politique o ekamami bongo na pati ba meku bemka ozali journaliste ya Dias Congo TV to pesi bino merci ngana bino toko kutana lisusu na mikolo ezali koya